Diana tina finga makasi là ba. Bokasi Diana tia finga makasi ba fingi Diana ba fingi. Ezema kama mwana. Bombanda. Non qui passe qu'on a gabité pour bombanda. Eza titre sikate. Likolo na yo na okote la Gabriel te a meilleur ami na ngata collègue. Alesa ngati na lesa ite to latana bilamba to beta nzango to tambola na te. Et puis Maxime déjà Robert el solo bon est-ce que va fana na Gabi mo lo ba kia zaki camarade ngate camarade ngezaki bakata mama top. Donc ba bon marché ba concert. Si on est Gabriel pe na temps na koko ya koko za kamada Gabriel te ya koko za kamada Gabriel te ya koko za kamada Gabriel te. Donc moi bande ko landa ke lo ndo na biso akosala lo. O tshang kota micro ah yo kana pena bien. Ndeka takabi na botai na landakayo na émission na yo na botai na comme kolando mingi na ba émission na so sala na comme lando vraiment ba analyse no sala nga vrai bien nga comme langa yali Rebecca na li na Paris na France na li congolaise en Gambo ya Brazzaville na na maman on a li na Paris ya Maxi Bondoé azali vraiment pure sœur nanga mona la na vrai bien parce que tout ça là na connaissance à partir à salon de coiffure oye à Salaka na Paris awa à partir à salon de coiffure na à Paris pour ça na salon de coiffure na awa tout ça na vraiment connaissance à tout comment on est vrai bien mais vraiment on a regretté le comportement ya nangawana mamba sali sor nangana ya vrai bien ici il engagement fou to banga nzambe to banga makambo moninga la kufi le pe beaucoup kufo mona non L'obia un message au dimanche en salle analyse moko indi sur internet le quoi combo na réseaux sociaux na tante chaîne ici là abi alinga donc sa chaîne na temps akotaka makamba Diana abi a touché ka Gabriel pour si a touché Gabriel kama za kamotema moto répondre pour qu'il passe en makambo même si oh yo ko sa bon temps on respecte ta mémoire moninga na hotel bi que beaucoup là naïe yoko respecter ta binanga ki ono ici Diana déjà ki makambo to eka makambo pour kama na pala moto bozoba bo makambo ba ko célébrer na lo ba tout a mona ndo bongisa mona ndo baby ça tu vois non mais c'est non ya merci ko ça bon te respecter ta mémoire mowe atobi ke ba wela mobile na ya Gabi atolobi yoko sa makambo ya Gabi lo bango elo monte mowe ba ko saki makambo te Bota ina saki vrai rare que audio ya tindanga yi fallait pas na ton na saki que makambo sala ko sala ngote aye ko supprimer un message na comprendre que ndenga supprimer aye encore supprimer be message na réponse na rien na bomba réponse nanga na garda ngo yana tindu yango pour que na bisa aussi au monique au sambu si vraiment telle émission à Sali na PC conseil qui t'a celle émission a parvenu que ça me moto à Kofi pour que y à côté à baisse y comme les doit succès à la son frère la chaîne mon ninga vraiment ça me qui toko on est na vrai colère na bisoko OK vraiment OK en tout cas nana botay à penalty sur le colali na bisio ba rezi moi to ça mi salo to za clair to ça là on peut pas mbaté to nzambe biso nzambe pas bongela mambo ebele je te jure amoni nzambe côté bo sangana pona mutu moko boye bo sali comme nzambe otala bino yango yoti est-ce que vous avez combattre pour na Gabriel ba yo ka Gabriel yoka na ko toucher ka Gabriel Paul azalaka mutema moto aya ko répondre nganga na zo makambo ozo comprendre to za na deux sens kaka yo do leke mais côté ozo ba ke fo apesa makambo so zube de makambo mais ko zela yende na kiti en tout cas bono ozo ayete Diana là na morgue elonya Diana na moment on attend et na morgue na ye bondo Maxi so ba tiango siko atane ndo na Diana zo kufa vrai Joe on préfère tellement kufa que ye Maxi vrai Joe on préfère tellement kufa que ye Maxi vrai Joe on préfère tellement kufa que ye Maxi vrai Joe on préfère tellement kufa que ye Maxi je te jure dans ce moment solo je te jure ah mais on bien on la vérité te bonne nazo finite no ba ka c'est le aliso mystique na nenga bien pozo ka émission elongiwana kaka elongia chiffoné ngana osenga no faka repasser longiwana kaka elongia chiffoné ngana osenga no faka repasser longiwana kaka elongia chiffoné ngana osenga no faka repasser longiwana avant yo fana azo illustrer l'émission elongiwana na vrai bébé elongini na vrai bébé ça ne elongia ko fuka mambo elongia vrai bébé eza wapi ya ko sa iloko salite Marzi Bondoé akitisela ya matamuta kala
Pourquoi c'est le Rosali Diana? Par exemple, on a sentiment qu'il a choqué. Franchement, il y a ma baie. Hommage à Salité. On a droit de réponse. On a Sali Bondo, on a Maxi, on a Akitia Yamata. Pour la couture à Gabité. Pour un soupe, on a eu quand ça m'a malobé, on a bandé à passer. On a eu Maxi Bondo, Akitia Yamata, on a tout via Diana. Et qu'on a expliqué Bisso, au Tchelongi chiffon, il faut repasser tes longues. Au Fandi pour nous expliquer ce via Diana. On a tout qui yo maman. Hein? Puis comme on a clé, on a ma belle. Ndekwa kaza pour moi tout mais on l'a fait que yondo ça na problème na ye c'est que zela quand joue au fan de na direct ko lobele makamba sala e ba mali popo ba ebele na klika ngwa ngwana nyoso. Ah bon? Lobana Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi Kuna Nia Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na Katia Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyoso ezali. Bankolo, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, wanga ya pene. Pona ko pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, parce que c'est intéressant. Posant la Kinshasa, moi, je m'accamole au Canada. Aïda, il y a comme la maman Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire un biseau au Tosailaka, on a mon copain dans Sailaka. Oeza Will, les Willy Longi, Oeza Willy Anzoto, Oeza Papach. Papach ou couleur, ou couleur uniforme partout. Tous en a crème ou être tache, ma beaucoup, acné, bouton, tous en a un gros traité lèvres comme un rose, tous en a savon, tous en a lotion. Donc, vous contactez puis on a WhatsApp. Merci. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Exemple Télévision, votre chaîne de l'excellence. Barizi Baza, monsieur le journaliste. Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission 5 sur 5. Devant vos postes téléviseurs, vos laptops, vos téléphones, vous qui nous suivez pendant la journée, bonne journée à tous et bon début de semaine parce que nous sommes lundi. Puis surtout, une émission socio-culturelle, vérité plus haute, Yambel Rabino, invité, il y a différentes marques, surtout Marambozo englobé, culture, il y a Mbokanabiso. Alors, tu as vu que comédien, grande actrice, il y a Mbokanabiso. Diana Makila, au corps on a fait déjà mercredi à semaine donc mardi déjà tous en a veillé mortuaire et puis mercredi tous en a levé tout sorti du corps na morgue à cinquantenaire pour que tu retrouves quand la dernière dormait en aïe au Eza na Kimpoko donc nécropole 2. Voilà, alors sur ce beau plateau depuis Diana Koufaki Bamamboyo Bima ebele donc on rappelle que mon repose en paix, tu évites si tu repose en paix, la minute na mali il faut makambo bima na bato mususu bazaki ya kokufa balamuki basekui donc on ne sait plus distinguer est-ce que Diana Okope manakimia te
Alors, sur ce beau plateau, j'ai jugé bon, Rosana Nene Botaï, l'issue du cola, l'issue. Donc, tout me campe pour analyser sur cette affaire. Mais avant d'appeler ça, bonjour, tout n'a présenté Panabino, maintenant sur Bolinga Rapé Nene, au Botaï émission, et des titres beaux apparatés. Laissez-moi remercier Deyo qui est derrière la caméra à la prise de vue et remercier aussi cette grande espace qui nous accueille tous les jours, qui est rien d'autre, Genesis Hotel. Ils ont juste un Kanda Kanda numéro 8, Prince Kassavubu, Kanda Kanda numéro 8, Genesis Hotel. Nous avons un salon Congo où ils ont une salle de conférence et puis salle de fête pour le mariage, anniversaire. On a pris encore abordable. Espace tellement qui toko climatisation, Marmoutou qui toko Masanga Malili. Et merci aussi à notre directeur général qui est Darnel Mwantote. Merci beaucoup pour cette confiance. Merci à Yannick Chamba Godson, Bossamboka, patron Bogos, depuis l'Angleterre, monté ma mère Clarisse Gangade. Au fond, là, pour dire déjà bonjour, bienvenue Nene Botaï. Bonjour, Barézi Band. Bonne santé. Voilà, un mot gentil na badon so balinario ou bozol bakwa otala yo. Merci. Merci na bandiro nyonso boyembenga to aliboso pa Barézi. Ndeka na baki zamba na liboso te pe mbala suka te na ye susu. Po boyembinga yi so boyembenga te, j'espère bonye bo benga na ba commentaire na nde bonzimenga. C'est que boyembinga do boza ba ta ko féliciter. Puis faut na senga no merci. Merci encore na bino parce que bino ndesa bino mobulu. Donc na pesi ba mbote na ngana Fifi Mukendi depuis Bruxelles, Fifi Mukendi, na mona qui code Fifi Mukendi, merci na yo vraiment na ba encouragement na yo ba conseil na yo, tala yo Fifi Mukendi vraiment donc côté pour ba réserver to ba vérité ba côté ba DJ ba lo ba côté ba Colombongo ba so ba côté mais ezo boma rapporter même ba leke belo do foya na na ba molo donc Fifi Mukendi depuis Bruxelles ba mbote no yangwana. Donc na pesi mbote na ngana Fatou Miracle ba miracle de moi-même balobi ya Fatou Miracle kalaté déjà azokitakine par rapport na pesi mbote na Ixi Pechanga Black Lane na pesi mbote na Sila Bisalu balobi Mamsi Pomba Sene ya de moi-même toli ebele conseil belé Sila Bisalu na yo kate ponga na zanani mbote na yangwana na pesi mbote na ngana bijou la reine mama top ba mbote na bino papa ba conseil pesi mbote na ngana Belleville patrona ya ba Belleville mingi ezaka ba conseil na ba mbote na opesa donc ezo salanga vraiment bien pesi mbote na batu tout obolingaka Nene Botaï vraiment liste ligola liste bo s'abonner pe bo s'abonner na liste ligola liste officielle et bo salanga pe bien donc bo kende ko na pende bele liste ligola liste donc mamba bien zali tala liste ligola liste Barézi mamna oya na be mission na liste suka ngata na kongo na kokoma liste zota la partout et liste on a to terminer na makambo on to tele so to leki to ko taper mamsu donc pas politique nena oya te po ju batonga parler du peuple na kanga date te oya lo babo basale mukama Bisawa mukamati. Est-ce que terrain na liso kotala te liso comme avec. Liso est à la place mususu. Et bon parti mususu yo comme avec ya pas. Kula le biso moyeza te Barézi donc ba bolinga Nene Botaï pe na linga bino ba conseil na bino ba peine na bino y compina yo pe Barézi merci sous de plus na plateau na pona mixanga. Merci vraiment. Voilà, merci beaucoup Nene to ko tapena maman na vive à sujet. Nene Botaï na moni na ba réseaux sociaux ya Gabi Rombasu. Liso lo ngoza nini? Merci ya Gabi babokela ki mbasu. Ndeto barake soko za maboko polele Barézi na vie nzamba ko bundela yo po amoni motema nona na makambo za nango eza oyezo bala na te mokili ezotia te voilà mais lokola nzamba za kana ka bana nzambe ye pas zo continuer toujours kolongise eza ko pemba liboso te ozo comprendre alobela ngo pete so sala ki alobela ngo par rapport de ndeko na biso Vincent tuna ki ye omoni tema Vincent yo kake yanga tuni eza mbali liboso te ya gabaza na bataki bandaka la ba poison et rataka ba maladie na nzoto ezo raté donc azaka toujours Gabi atelemika wanangi po nzambe azaka na kana ye nzambe azo bundela ye toujours ye pas zo conseil ko bundela donc babaka ke mamba so makomi balé o meza ke babaka ke akota ve mandaku ayoka na suite donc motema mabe kaka mais nzambe azaka na kazo bundele ezo sara passe ebite so baton bazala batu to mutu so aza mutu so batu no lancer un message po na ngana lo baka ko lemba na ote oso na bi otika yata idée na ondo lingo komanga na yebi ngote mais ko lembate moko oyebaka po nde to ba 9 jours eza biso bato 10e jour eza nzambe ko zapeka na mukolo oyo eko yebana nde mukolo ngo skope bato ba kango donc yo mto oyeba Gabi azawana nzamba yebita na ye wa ko lobake kombo na ye sili alongwa alongwe donc nzamba lobi azana wana voilà merci beaucoup Nene Botaï to super na mo éclaircissement mais et ça que non ndeni personnellement ko tala ya Gabi
bato belé musu ba sepe na akasali musu pe ba traiter orgueilleuse ya urbanine ndenge nini ya kende kaka ye moko pa ba Diana na ndenge na ye moko baninga ba ko sangana bango nyonso ba sangisa 1 franc mais ya Gabi akena ndenge ne pas pesi enveloppe ko la kisaki ya zaka na mbongo ebele koleka bato belé ba musu ba bi ese ya Gabi azali liso mama olive po ya pa beti liso ka ya mama olive mama lobby mama Angela Kiti et ça dit à quoi ai makambo mais quand on expliquer mais pour neno za kiona quand on a regretté obenga ngati te barezi na yo se Gabi po no benga tabio nga ngana ka ba ya te na mo ka ba caméra to belé ba caméra to na kuta ba kuna parce que maintenant ba Diane eza na ba caméraman musu bazoke ba ko tenter ka ma chance peut-être nena ko ya ba bazala ki jour wana ezaka ke bakutani nango nde tobaka libaku ake alobaki na epete bino mo bomonaki alobi lo te baneka osola na ba grande terre donc ngape na ebe te barezi abengaka kota na ebise na ya problème ote ya kaka na epe na kuti de mwana so Cédric ote to kende dans sa descente baba Diana na enveloppe oyo e bangisa binote pour baba Gabriel okota kuna te bandeko ya bamobange nyoso bapesaki na tuli atokita bi atokendeko yo banga ete nene tena obanga neti ni to na problème te ke baba Gabriel fo bani atakuna bana makala bana bateta e omoni yango na vie to ba mamnyo so ba rezi na vie to ngoyo ka makambo te voilà ata na vie normale pour te dire omoni yango to kendaki po na vie so omoni so pe to cheka ke to banga famille balobi banani bazongisi anga pa koko kendete même so banga bana bakala ba osale bo OK bana ya bata makala bo mona kinanga na bino eloko te balande batole se ba kuto apesa babi yoka mtozoka baba nyoso bakabarate et po bachaki ba fond son nom ne kana kite je te jure aboya kineka bitango bana ba koloba boya les communes ko manga me bisi bango do ba loba ki on ma polele star yo mystique bele ba yakaka ba lele bele ba kabate bo biso no to ebi ba jara ba ndongo so ba kenda ba ba mo bongo ba ba mo bongo mukie ku chebele do esale ka bien. Donc bamba qui est vraiment bientôt kutango kitaka ka bato bimina po muluma ko zonde belema na retard tango to kita bata mapang bali babimi po mo ke elo mo bato banozela ngoko banozela ba mona baba bi Gabriel ona ye e mo utaseka bi to koti tanto yaki ona to tambola na maître te to tambola na jipa la police te to yaki na ni sécurité donc c'est-à-dire to yaki biso moko famille abatu ba yambi ya Gabi kimia ba yambi biso kimia donc on s'est vanté te yo Gabriel ça nini tanto ya ki kutu ne bande to teka mama alali na mama musuba lala ki de mama wana tanto komi ndeko mama mobile ko mona monika Gabi ndaki ala musi mama nde ya Gabi ya ki vers mama pese mbote afandi pe na mukete ba kesi na le bamba na basima kuna na sima ndako nde ba bia se ba ki ba moya moko mone ba en tout cas ko se vanté te pona caméra ba yamba ki ya Gabi kitoko na sepele kana lo mo kansa na lobi to bane ko s'inquiéter to ba ka to bi tito kunda Diana est-ce ko ya concerne bon mabi bongo et gababi pona bité pona makambo ezobima biso toza un problème na yo te to baneka ko se déranger to bito bandaki na yo na beville makambo ne bandeli fallait peut-être souka pe na yo tina souka est-ce que makambo ndenge ezobima est-ce que gabi habito to se déranger ki nango vraiment yango mona ki peut ça qui grande sœur à ça qui émission ina nande on a so Hervé pona ko senga ba merci pour total so que toza un problème na yo te ozomona donc makamna bino ba comédien eza pasi ba quand ça ba bi mama no ba comédie eza pasi on est mama biso te mais pour na biso et salika biso bien po oye ndeko na biso akufi na likamba mutute voilà asa pour mama mutute Diana sambela ki ava kufa soki azali na likamba olobake na asa na likambo ya mutu boy anga ka ibisa biso anga bomba te mais lokola lobi te biso to koko créer moeli kambote Gabi to za problème no tende to fanda ki no mo monte soli petit na suka apesa enveloppe na oba mobange nyo surtout ba kotizaki pona contribution ba mobange ka koma Gabriel mobange bo so akomane ka mikolo ya bato et on peut on me confier le batata mobimba ye lelo pe pesa ba mobange c'est ba strictement ba mobange nyo ba maman ba Gabriel bolembo bango to komika mibange ba mobange no so basangisi mo ba 100 francs moi di fa 100 francs de moni batinda ki on peut akende ko pesa za contribution ko komela ngote eza mbongo ya moi pesa na contribution mande ko pesa nga ko tika mbongo bato ba mobange no so ba chuchu lombo ba Sylvie akake donc na biso poser belé ba Toronto ba Nadia Marlène to na biso ba misi mi bange mikolo ndebo pesa nga kimia te pour conseil Nicolas conseil donc yo ce que la liste mbange yo posa petit ba mbange nga se kona mito na petit mbange ko âge danga ba razi na se ba ko ba ko tsanga ba boye na funda bango
ya chuchu lombo boko tsanga ote yo age no za te biso kaka biso to bata mi to ka ba mi bangi ba mi bangi mais to bobo boko tsanga sentir mi bangi na telanga na tali bande ku felite mais bazo sunga quand même merci na mi bangi ni surtout donc bambo te na bino ya ngwana ozomona donc ekola que ça mais ba te be ba se près pena na idée ya Gabriel hein ba applaudissa qui comment na pena na famille ba oui maké ba to so be o salon na ndenge moko no approuver to orgueil toni aboyi na ekasi ça clair aboyi na ye o bon quelques comédiens bozana bolingete quelques comédiens bozana bolingete asa ka hypocrisie o mo l'autre fonctionner bien te ba résident vivre son hypocrisie na ba résident o kana te ba Gabriel pas za makama bepe bele ya mwana bolingete ya zala ka tenga kutu lelo no pesa telo malamu te azale ka ba ba résident tala so to komo samba bebe se to komo chije nzambe nga azomelo ko chije nzambe te mali popote afana wapi azomona wapi te la boy kokota ka lelo te mali popote mali popo mama esa lobi déjà comme monotonique j'ai pas za mutu ayoka so ayoki te ngape no saka musana ba mali popo biso ba kundi dena makambo eza te problème esa te bonga na kewa nga bela na tension te OK l'état nga na bela na tension te na bela kamate surtout nene mtel poso na liste mais que l'état ba retourner eso yeko ne mali popo oh franchement pour bibisa wana pour botanga mingi nini obaba comme musuzi OK yamba anga sa prompte c'est lui qui se sent connaît l'affaire franchement ndo luka wana bosunga ngana akoluka bato ba tanga ye donc ngana bi mama lipopo ngana tani comme mtu tena sali mama lipopo mutu ba yebo afadi abi yo bando ba mama lipopo bana tetre kala aumela l'état utuna hete poto ba koma na papier na ba koma mai comme bonani lipopo yena oyeba maida open Alexa pe ya mo ba théâtre pour ça ko se vante te ngam tasinga musala présent na la vie so bele je dire so za na pe ba mbote tana ko so to metina lo ba pe boy so na zo formation bien te ngena ndo ba te ngena ndo banga caméra ya caméra moko filmer théâtre ya mo pe filmer ma mbote to za ka boy donc te to Alexa ni pas présent na la vie so be na ba chef bazali ko na ba chef na so michopo ba chef na so mishomba vu ba tif samba ba piko ma indombe pas présent la DSO même ta kosote kuna wenge pas que tu chef na moi si simba te présent craquer te kuna te kuna ye mo lo ba ngo chef auto cha kutu chef na moi si après quand na longwa wa ndora achake kuka na sina reconnaissance ou meli biso mo beto ba te prise pour na bola mo e pas ou meli no biso na note bine bandi théâtre mo qui pas présent la DSO be doit non mériter quand même à ta chef et pas un chef social un chef social en plus donc aux on a problème bon ka si pour présenter les gars awa ko jere le kwa ba nene boy tate on est liste yo de jeunes gros banda liste depuis groupe ngayo omoni barezi yako za comédien moko na morga na créer ba problème alobo on comprendre te comme ibwendelité toto pesa paparazzi mondio kola na mutu na kola na monda aba to ba yebinga ezaka na uti ba groupe belete na uti ka pala die sobe kolongola kuna mamona ye na nga na mambo koluba do bato ba yebinga so na za yuma upa wana seke fo bolukaka ba théâtre o bato za na bango de boyeba nene eza emo présent na ngamo na za na yebinga ka yemi silolo ana ayebi nga na tika na okite nga na oloba nga na ngola ba chef ba oloba nga na oloba cc oloba ta prise atala na sisi te mkoso preza kanga bagangela ngala olo babi ta misho bota mutu na akata kana kite do ayebinga do plaisir za kino komona présent ngala die so bayebinga ne naza do na fier wana do na kokelelo ndaku nangeza pardon porte nangeza san nangeza na longo na ndenga mabeti mana to za boy lelo patane na za peka esengo naye kona uti na ndaku tene ofandela micro peut-être na za na inquiétude ya kobongisa caméra aussi donc ça mais na uti boy na eka boza ka boulot ezaka boulot donc voilà, c'est un peu ça. Nana Boutaï, clin d'œil spécial à Batunion, ce Borota, la Bisso, Julien Monapoutu et Ghetto Kamasi depuis Montréal. Shekina Vumbi, bisous à toi, selon mon cœur, Mastananga, Yanninga Katimine, quoi, je résine à la merveille, moi, mamie, je te salue. Mais les lots, Nana Boutaï, Tola, la Tola, Mouraboy. N'habite sur Otali vidéo, Wana. Janati nga finga makasi là ba bokasi janati a finga makasi ba fingi jana ba fingi ezema kama mwana bombanda kote penga mona ba jana nga soka azaki avance na yita bengai na bi mashiri so sai lokona tika bakiri wa ko ya Gabriel ko na jana nde akufi ko na okote la Gabriel te meilleur ami na ngata collègue alesa ngati na lesa iti to latana bila mato to betanza to tambola na te
Et bah attendez camarade na to ba bo marché na ba ka to ke to mata to kita wana ba camarade na ngami ça avec camarade to ke ba conseil ba zai ya ba du temps kufa ba ma top ya ka collègue mais non la vérité pour toi le but que o mirailler ça ndenta na mirailler ça à côté na mno wendeni na di Gabriel nde mutu arbomisi Diana ngasko na bitelo sko vraie version du Cameroun. Après mon émission, les amants m'ont dit comment quelqu'un peut chiter. Na Gabriel, na Diana, ba beta babi, ba samba na mo wait. Ngata o rando na epela. Na benga nani Diana, babi ya soki makamna oyo kiza ya solo. O beta mabe. Yoko bete lo kwa nate. Alors de ban, ngati na biso bouger benga bouger biso bouger. Ye ni ka mutlo na mutu sala bete wa libomo lande. Ngabi ya soke zawana. Tika webilo na oloba. Tika webilo na oloba. Yoko linga mwana Gabriel te. Koko bima na mwana Gabriel te. Ngamasi. Sona dia. Aïe aïe aïe. Vous savez c'est bien à niveau de comme on a vu au moins dans la charge. Là on joue ni kuna. La bio sont ta sentiment. La bio sont ta sentiment. Tika. Na vanda mais dans la montée mais na c'est la Gabriel vidéo pour dire les camarades nanga. Na vite moi je suis avec Tumba. Ça na bête volcan. La bête qui peine incendie. Nicolas Koyate. Mais après la vandi, là on a mon boti, na boti. Ma caméra dans la kala. Non ça go sous l'autre. Après ça boti moi mon balai. Ce que tu as vandi a décidé, mais on va réfléchir à l'habiter. Diana camarade nanga soit beti mo beti. Pour nga soit la place pour vraiment na posa au soir na bango. Pour la pour ba pekisanga, on a chalasi. Là pour ça na répliquer. Na tché sandi monter pour le volcan. Pompier quoi? Pour papier ba ko bo mo moto tumbia on ka monter puis ba tu vois qui m'a ikufi. Totumba bien ma simanda quoi totumba ba machiti. Na bambo volcan na bambo esandi. So benga 11 c'est exact parce que atanga maxi bono na olinga ngote to lala na mobali moko to tra ba terme bolimbi sanga so choqué to bimino mobali moko bo mbanda pe yom to longa inga ba chenga mupanzi ba tanga Gabriel mupanzi pona dana na yiso Gabriel da silika ka bokabwana na ebité mais na yebi ke Gabriel a tikaka ubi ba boya ka yebi a tikaka ba koma kana na Diana. Surtout c'est la rando wana kala. Ponga na bingana kama na ka Gabriel na Diana bazaba camarade bala mkoni. Na yebi yangote ngana bi Diana na Gabriel bazaba mbanda. Baza wela mbani moko bazaba mbanda. Suko tolongana bombanda na biso okomola ilanga mwana ata yo moko. To sur la vérité. Atanga pe na olinga ngote ba bolingo. Et t'as la personnalité. Et qui saute na niveau tchel. Tata moi mukolo ni na moi muke. Mama moi mukolo. Luka mama top na moi muke. Bolingo buzoba. Ya Gabriel mama tumba. Bi na go tumba papio. Na chebo ye tumba bi na banga na ninza pompier oyate. Na go tumba je sais pas quoi iloko pe na bwaki na mai. Ngamo ko pompier oyate. Ya kabaza mama tumba menga mama isandi. So na beta masasi yao. Na ba no solo na ba no batatete ba otalanga. Batatete so otalanga, ba otalanga. Ba bi ke oyo mutu eto so de to ke to kaka. Ngalo so oh maxi tete botika tete. Ba chamu so na tsuna ina koma mutu ba che mutu na sema kolikoro ba yungula. Oko na yungu makapeta.
likolo na ba likolo boya tena pe na ta kota ni na mulangi ni na saki Maxi Bondo 10 000 esprits so 6 000 morts na tika na 9 999 esprits autrement dit Maxi Bondo MB mbani solo ka mingi mati ngaso na ba beta na ça nous ba obité mais pompier fois ko incendie même le ko écrasement poa Ming bang, ming bang, ming bang, ming bang, bang. Ngala jana te. Okufuna ba mutema. Batoka ba jana nde bakufuna ba maladi obumi jana nde baladi ko ba jana. Maladi musuko ko ba jana te. Maladi wana kai bomi jana AVC. De parler mais quand on tire rapidement de temps autres chayo pour loba. Maxi Bondoé. Nathalie Otubo ba sert na wa oba ki ba black, c'est péchant oba ki fait un miracle, mais oba ki sert na Maxi Bondo. C'est mon élection. Ta sa katana na ebo bozo que c'est sur ma page. Non ba mité ma bé. Ah katana te. Ça succès CD. Ah, comment c'est dans pe ba msu ba katana pe bele pe ba sa ba kina ba sala pe ba c'est dans bazawa. Ah. Ya lobi muta katana. Si ka ba comparaison te. Ayebi mambo sali. Mo ta di mbela aigle. Tena momo gabela aigle. Topé cette année à aigle. À aigle, il y a salé mission, les maman di mama yi. Voilà. C'est pas facile. Topé cette année, toi tu connais n'importe toi tu peux bouger. Et attends, il y a minute il faut l'obéir, il faut te miniature na ye. Faut t'en commoner aigle. Doit le la maille sur. Attends toucher aux uli pamboli. Comme toi bondo wana. Akitise la ya mata. Bondo akitise la ya mata. Donc dans ça on est salé bien. Ça pas place dans la salle. T'as entendu? Pas exactement la vérité te. Vérité les tiani. Pour y gaber au fond de ta lobby la mamne. Soit le bas mamne ta on a calé l'émission et pas salé la émission mobimbate. Et ça qui l'émission il y a l'écriture et la question car l'écriture tout ni question avec sa photo na ngam loto mon émission on a lobby ka ici. Afin de l'émission mobimbate mais afandi quand même te lobby poto na kini ngani pona gabi. Tu toucher ka aigle maman ko azongi na page. Butu ana na lalité ba fini écoute bando ba fini ya gabi pa nani. Donc comment mon bonheur batu donc malamoka lamu kido muto na kufa kati na ba muta kufa déjà place batu bazali abimi pour ne pas toucher Gabriel. On se comprendre son beaucoup plus son ba mambo non pour na habiter ça non pas il fallait voilà fallait ton Nathalie vidéo monde ba boti na vidéo nene tala marsa fille ya habiter Nathalie yango na conscience na ngai ba resi fona ba vérité non qui passe non qui passe pour na habiter. OK. Comprendre là souvent on ya manon sérieux non qui passe pour na habiter pour bombanda. Et ça titre cicaté. Et ça peut griffe cicaté. Pour cela peut-être quand tu es au baquet. L'on est quoi Sabine loko ya gabina de na ba wela keza pour na mwana teza pour baza bambanda. Ya na sens te. Fala lukelo mo makasi. Pour nga tona potanga ya ki wana no zelo mo bimisa. Fala bata dena na gabi ba no lelo mo be ya gabi abomaka camarade moko boye azokunda na butu ya na filmaka bota ba image yango. Mais M son courage au fan na kiti boye. Voilà, c'est ça. Européen sont na banzela na pasola. Na place bien pena makasi. On se comprend. Yo so mama bombanda. O lelo ko to ba fille akine beba mo sa ba partout. 4 filles ba sanga ba bimana mo bali mo ba zora fei. Fei, voilà. Lelo ba beta. Ya. Yo mo zonga na mambo yo. So ngo démarrer no gabi luka mamsusu wana te ya monotonie. Et puis il fallait ya na mambo sika. Kindumba finga ma déjà. Mukolo mama mo bata ka mtemo ndima milati mo bange. Andimi. Mais on comprend pas la richesse hein. Tes problèmes t'es pas bon maman quand on et ça ma fille so bien ni bon de boyeba. Et là aussi. Ma Gabriel ba boya mabala ba mbel ba bola au bala parce qu'il y a Zara déjà ndumba. Eh Gabi na boya mabala. Gabi belle famille mando lingue tu seras présenté. Belle famille té. Là on la vérité moi peut-être MCM soit linga na yango tenga no lo. Hier alinga déjà mi bala ote baga ba oui mais c'est-à-dire c'est ya lobine so ya Gabi mo bali na bi maintenant qui fait dans 23 mo bala ndini ya linga bote so ndo kuta mabala ya bongo mingi. On me fait aux clairs ça qui pour qu'ils en vivent non mais c'est tenga linga bote. Et puis na ba charme avec pas na raison pour so belle mobala za kina ma ou mais ya ça voilà. Mobala déjà on s'imposer voilà. Donc bato be batelo na bimisa ngo so mo lo bango te na bimiseli. On comprend pas ça te ka tout là quitter. On se comprendre. Et ça logique et ça ba choix. Et ça ba choix ba rési. Belle famille bana olinga na ngoye mais yende mutawa lo mona ka mibali siko nzama do pesa ngoli mo ka mibali mo ya kimia lokuta mabete ka ya bien ke o make a pesa ne be space ça ba vie na ye obima ne pe azongi ya ke batunage assist so ya ndo senti bon à l'aise yo linga mo che ke bo azongi bo ozongi si boy mam no lo ben ko le bakata yebi e bijou la reine yebi fatu miracle we mam no lo ba
si la pomba scène même non ba pona boketu taka si la benga ke boketu ya yambo oh je te jure ça ba combo si la biso la benga gabi ta benga ke boketu ya yambo bayebi batone bayebi te boyeba te c'est ça on se comprend déjà sentiment et puis Maxime déjà Robert el solo bon est-ce que ba fana na gabi mo lo ba kiazaki camarade na ngate camarade na ngaki bakata mama top donc ba bon marché ba concert si on est Gabriel pe na temps na koko ya koko za camarade Gabriel te po na temps na Gabriel banda ko pesa makambu ti lo pesa makambu ya koko za mningani te on se comprend ba ko za mningani parce que na ba vitesse ba ino niveau monter comme moyen de monter so ba Nicole bakata net ya Nicole akipara na été on se comprend la vérité ni quoi qui parle na été semaine ba temps na fa kia za camarade ndenga lobi so disa le so le kuta ponga na yedi keza le kuta ba na tira na ba bon marché et arrivera ba réseau et conserver les concerts okutanité to fani mesa moko o boto beta na kara nene o fani ko ndenga to ba résime to to sani mesa ba filmer biso ngelo bateke to yaki mutuka moko to planifier ki ndenge moko te on se comprend bisala sala ko eza en sens te siko bo niveau moko te mais lelo siko yo po kombe pesa makambo eka pa Gabriel Amoti eka pa Aigle Simba e po zonga na page po bayeba yote bayeba nga ndetinga na ndenge mabete na yeba sute kasalaka surtout que le sango film be na n'est pas comme le chiffonné trop chiffonné très compliqué na poto longi et là on peut se non pas c'est pas fini si ba na poto quand la za poto rapport ba plus 33 na émission je te jure tala nga batu bo bo linga mo vraiment ka différence tout ça y est c'est là explique le bon barezi batu bo linga ma finga te mais bo sunga na aider comme qui a et le guiné très chiffonné fa ka repasser le faire ça direct on a ça na souki ah non non ba na poto faut bo silikele ya sambu sibino elongi très chiffonné ah mais na poto kasi on ba moi ba ke fixa ba na poto ndeti ba bango wana bodiza on m'a kaelu ka succès pour nipo mbongo ça ba filmer ate parce que na moni chaîne za ba 1000 abonnés quelque yemo ka fana comprendre que ah pour na pesa makam fona toucher aigle Diana umeli na kokufa Diana tozila aton belé da fana ko calculer anotala sikoyo kana temps c'est là siko no ya place en barezi abanda tala bino ko ta place ni pona bima ahiye siko mbala moko dusola asimba ozo comprendre nga siko pona nga mabe na moni fala toucher nega aigle kuna Gabriel ndalinga toucher fallait pas porter Diana ya batu voilà la en plus au lobby boyi pour moi na ke lobby ngane na za besoin za ki ya Gabi magé ozaina a raison na le bébé belete mais à part ça na lo bébé belete nga lo bana sagesse on a sagesse te ma so ki bondo so ki akitise la sona non le ko bengo comme on est na onkele wa sagesse te soit des camarades na yo bo tourna na ye o la si so ma besre bo tourner tout ça wa motema mabe obi wa motema mabe do ye na yo kaka on dit ma kombo ezon pour sambisa ndeko na yo parce que o salo sambisi Diana depuis moi ba samba na mo weite voilà pour moi comme elle était libata o la ba makam yo moko elle ko ne na o ba bo na o ba makam ngamo na o ba mam na o ba no ye ba tene mamba sali lobby ba samba na mo weite mo samba na mo wei vraiment faut bien ça que moi azaka mta sentiment na bi camarade na ngai eza ba vie na ye et puis eloko Gabriel asala ki asala na vraiment mabete po lelo atangani na zabo so ki camarade na ngato elane mobali après le susu aye ko zwa mwana nga parce que c'est na thème na ko ta partir de botaki émission ala les appels wana voilà ta vidéo yemo azoloba so comprendre to côté ngai barezi lobi to batindeli nga banalise wana naza clair bana poto ba diaspora nga na no mingi pomno bolinga nga donc non mawa ko respecter non moyi ko akufi pourquoi ndeko sa kufia ke et puis Diana kufi ba yinanga na lekate to kuna no Diana mais obi non na kokia ngote so bato ba no tinga ba tinga nga pona expliquer pona o alfingia pona ya ka fingia Gabi to na stali analyse antenne natali côté ko fingia Gabi bombanda ba resina nga na moni ngolo ka gravité na so ke ba file lo bo mo sa ba partout ya mona ki mbanda ya gravité mais yanga ya motu ezaka ke falai honoré to comme na suka to honoré to tike kimia akepe mana kimia ozo comme soza périer olobi bien ya Gabi atia ko za camarade Diana te bravo kota nga ko to ba de collègue de service bon siko yo ya Gabi aza collègue de service na région de Kamaloba na ye collègue de service banda Diana kufaki na bien mission ité Gabriel asala l'équipe lo mama bien Diana to monité voilà collègue azo honoré molimo ya collègue yo siko périer master mwana mama mais mwana mama yo sala direct ne longia chiffonné pour la ko salir molimo ndeko na yo donc ça dit oye ko confirmer batu ke babelo be zolo ba mana oye lo ba makeza ya solo bon na temps na nyoso tu ana oyo ye baka ki kimbanda wako lo bate pourquoi oko so ya Gabi asala sa émission voilà nani ba pelo kuta o mana pela kana o chele standi ya za tumba tenga na o chele moto na o cha volcan
au moins tu n'as pas na comprendre ngai naza pe na audio nzamba bolingo tanga sali ba ya ba plan oui naza na audio tanga sali ba plan na ye abenga ki petine mo boye a congolaise ngambu ba na pour na Paris parce que ya ça la son salon de coiffure ngana bi vinete vine petine mta ipsinga lobit ba sololi eza ba calcul na ye petine na petit sa boko yo kana kanda petine na tlenga audio lobi na ngo a bolanda pa ba ressortir la bino déjà ba calcul na ye a douceur la talika a esimba tena sanini na kota na la musa pe kombo mais ce que pour na fallait pas toucher Diana, fallait tirer Diana pe mana kimia. Voilà. Fallait toucher ka Gabriel ba mesana na bo Gabi ma finga sikiate. Et ça la kepe loko te ko finga za bonjour. Ko finga za soyez les bienvenus. Barezi to za la clé mutu na finga mara na internet ko Gabi ba finga ke o finga bo ba minati bo finga bo poster. So ya sikanini o ya ko ya na ngopa ba ke Gabi finga nga na répondre ko te na répondre. Ah bana ba tawana yo répondre mtu lelo. So lelo yo ze na kitsa o zoete. Lelo aroyate. C'est que si on a bien élié Gabi, c'est que ngana zana a première tête sur la candidiana. So moi que tu continues à eu les zoyer ngana zana. Les quoi les zana. Oh les mbade. Te na ce que la l'estomac te. Na za rappel attention te. Il y a un volcan. Nani? Ah yo ziksa ote. Ya biso boye. Mtolo ngana na fandi a. Banzoko yo ngoko. Ba nzoko ngo siko na moma ote. Amona zana, yo na bia libata. So ki alobi ke ala na besoin à répondre à Gabi la Gabi loba na e. Face ngo depuis na moma ote. Balazi na moma ote. Na moma ote to lela ndeko puis okotisi mama boy okokoy ko sala te biso tout wana mukongo ba résident la to tia zolo likolo. Voilà. Diana za na famille na yi. Donc pas pe famille so boyo ka boy ça kitoko te. Tota la TVT, tota la po ba mona bisote. Mais tango choki tongo belo muso fo tala nanu. Azara pe moi si le rôle yo. Peut-être bolimbisanga ndenge Diana la na morgue, elonga Diana na moment na temps e ume na morgue. Na ya ye bondo maxi. So ba tiango siko. Attendez, on a des nazos au Koufa. Vrai Joe, on préfère tellement au Koufa qu'il y ait Maxi. Je te jure, dans ce moment solo. Je te jure. Ah, mais on peut pas dire la vérité. Néné. Nazo finit de notre côté. Si tu connais l'histoire mystique. On a bien. Moi, j'aurais mis ça l'ongwana kaka, l'ongwana chiffonné. Non, non, c'est qu'on a fait repasser l'ongwana avant de faire. Nazo illustrer les bisous l'ongwana, mais la vraie bébé. L'ongwana la vraie bébé, ça n'est l'ongwana qu'on fout comme maman. L'ongwana vraie bébé. Eza wapi barezi. So bachena Gabriel Jo préféré. Te ya Gabi kukana kilelo na za mubange na yewana ndabi ke Gabi mukolo. Abomele journée mtolinga ozati. O mena ko sote ba bomele ma journée kitoko ata mto pousse obengete. Quelque soit outil poto na yakiti lelo. Pas ba trafic pa pamba. Mais est-ce que pourquoi on sait le quoi bongo alamuka? Alamuki te. Vraiment. O mona mito alamuki parce que depuis lobby, obi combien za erreur banalise zotanga na kombo. Voilà. Ça lié bien. Mais sikoyo aza maele te soki nga nazala ki ye azoluka kombo la muka po mbongo tourner ba film ezati nga na comprendre ya ko sata ba gag ezati na poto kuna ba meta osanga na voilà ba sanga te pa mama mbongo ana ngote meta na mbongo na ye ba fatu miracle bazali ba fatu donc fallait luka ta bango bo changa ta ponga bino ta bata ba 1000 euros ngata muta 100 euros na kota bo changa ta bata ba gaga mike na zonga na page bado maze bazali so yo ya mama ko zonga ka po o salir molimo ya ndeko na yo. Pourquoi moi on est bando tango ndenge ba tango le sali au plaisir wa pas sofani obi ke na ningisi ki ne ba olobelanga bravo maman bien malaki okoti ba un fois pas monsieur Google yo mona mtuso ata ba ni le belebele ba vie asala na mongo no te monga mabe on est na moment na za clair nzamba ebi beste toto okosa Yesu Christ na likolo ebi ne mama internet ite ko okoto eza ba sa ba je pa ba lukambo peza na mamso eza ba je msopeza sonde te lo ya sala ko sangote eta ke pire master zo kumisa botambola alobaka te ampiora si lelo nde babake yango eza ka passe ba reziko sa mutuka so akufi akufi voilà esa yeba ya ko fa na plateau alo ba bongo pona Diana peut-être Diana si biaza kashomo bol ba kam Diana répondre te anga sa ta voix sa zong selite po Diana pe na sai ayebi mam na yebele na motema voilà eza ka ke azozanga ndeni akoloba po mutu so asa akufi akufi ya ko sa iloko salité Marzi Bondoé a quitté celle ya matamuta kala oko selo ko sali Diana te ngapona nga soko ya ka to finga Gabriel non comprend parce que héros yo ezela mba Yesu mutu to azana ta na mona tinene ba finga Gabi penaza moto makasi lelo te azalaka Gabi depuis katilo ba Gabi soto tele lelo za kwa lelo to ba vérité kasi lelo ba bundisi donc mutu to fa diembe la kaka héros eza aigle mutu tu na minute wa donc on le kate ça comment ça analyse Gabi te na nzime acha pe miniature te mena minute na yo kota mbongo na internet na yo kota raté to toucher ka aigle oh défi makasi quand on a na bête nga comment ça nga no plaisir pour to
yo ki suka Gabriel ngabo mela la base bele botika pena mtu donc ezo simba te pa muto ka ye wana bondo ya kakila kyango dana kufila ba 2 semaines anda muto kende be mo ka fanda ka bi pona iya makasi ba mona sunga fona toucher OK fa kuta yarta da début ya moto zana no zo yinda mais pourquoi ko yaka na tawo nana bota yo ko ede biso to yo na voice sango poto yeba est-ce que ça pena histoire mo préparer to préparer yo ka petit wana ndenge à répondre voilà ede biso no pesa biso téléphone wana nana a vérifier biso non pour biso a vérité à plus to bomba raté peut-être nana to ko ça est-ce que ça te mutu mo nana so ene po ani atandika jamais ya na ozwani po ata mutu wana lobité on a lobeza déjà mamno baba ba comprendre mamno loba akwa boya ko luka mtaloba non eza buzoba to kunda diana to eza buzoba bino mo bande ko kolanda ke lo ndeko na biso ako sala lobe eza qui vraiment yo kana pena bien ndeko ayetakabi nane botai nalandaka yo na émission na yo nane botai nakomi kolanda mingi na baémission nyonso osala nakomi olanda vraiment baanalyse ni osala ngo ya vrai bien nga kombo na ngai yali Rebecca nali na Paris na France nali congolaise ya ngambo ya Brazzaville mais na mama oyo nali na Paris ya Maxi Bondoye azali vraiment pure sœur na nga monala na ye vrai bien parce que tout ça là na connaissance à partir à salon de coiffure oye à salaka na Paris awa à partir à salon de coiffure na awa na Paris pour sala na salon de coiffure na awa tout ça na vraiment connaissance à to comment on est vrai bien mais vraiment on a regretté le comportement ya nanga wana mamba sali sor nangana ya vrai bien si a un engagement fou to banga nzambe to banga makambo moninga la kufi le pe pour kufa mona non lobi asenga message au dimanche en salle analyse moko indi sur internet loko akombo na na réseaux sociaux na tante chaîne ici là abi alinga donc sa chaîne na temps akotaka makamba Diana abi a touché ka Gabriel aussi a touché Gabriel kama za kamotema moto répondre pour qu'il passe en makambo na bisi yo ko sa bon temps au respectata mémoire moninga na hotel bi ke bokola na ye yoko respecter ta binanga ki ono ici Diana déjà ki makambo to eka makambo pour kama na pala moto bozoba bo makambo ba ko seleta na lo batu amona ndo bongisa mona ndo baby ça tu vois non elle fait non ya merci ko ça bon te respecter ta mémoire moué atobi ke ba wela mobile na ya Gabi atolobi yoko sa makambo ya Gabi lo bango elo monte mowe ba ko saki makambo te bota ina saki vrai rare que audio ya tindanga yi fallait pas na ton nyana saki que makambo sala ko sala ngote aye ko supprimer un message na comprendre que ndenga supprimer encore supprimer be message na réponse na rien na bomba ya réponse nanga na garda ngo yana tinji yango pour que na bisa aussi au monique au sambu si vraiment telle émission à Sali na PC conseil qui t'a celle émission a parvenu ko sambu sa moto a confi pour que y a kota ba baisse y comme les a succès à la son frère la chaîne moninga vraiment sambu qui toko te on est na vrai colère na bisa ko oyoki vraiment oyoki en tout cas nana botaya da penali sur colali na ebisio ba rezi mo to sami salo to za clair to sala on peka ya pamba te to tsanzambe biso nzambe pa bongela mambo ebele je te jure amoni nzambe kote bo sangana pona mutu moko boye bo sali kam nzambe otala bino yango yoti est-ce que vous avez combattu pour Gabriel ba yo ka Gabriel yoka na ko toucher ka Gabriel Paul azalaka mutema moto aya ko répondre nganga na zo makambo ozo comprendre toza na deux sens kaka yo do leke mais côté ozo ba ke fo apesa makambo so zube de makambo mais ko zela yende na kiti en tout cas bondo ozo ayete ana temps on a te oye ko tele guerre na retard na temps ya nga changer makambo ya misti ya changer bolala ka bolamuka bomona tumbati ndemo pe msu azo linga buna minito ngaka na ebi so yo répondre yo sala ba guerre déjà mambo ko mokeni donc c'est ko sande na nga o comprendre bondo c'est ko sana nga zane makaso sana nga Est-ce qu'on a bangé là parce qu'il y a un volcan? Il y a un volcan, le coup de volcan. Abingana et Sandy. Et Sandy n'a ni à ça la déchet le existe internet, il y a Gabi à ça l'autre monde a Gabi sur piquet comme Mouketo yébité. Ah bah comme on s'en mollet kinze là y a gati kaleki. Ils sont tous banalistes yébité. Voilà. Il y a ma seule union celle là batu batu banalise. On écoute tout zu pote comme on a yekakati. Voilà. Faire ça mission check comme mututé. Seul longa noto yo na que ça ba publicité na okuno kati on fan de la mamnaï. Faire ça mission ya ça comme on a yé ni Diane
ni à Gabriel. Avant d'avoir bimando baka ke ngakoma na merci bondowe soki ataku tunga kana bimna na lelo bona ofana otanga akitisela ya mata lelo ngana otanga suyi ya promena tangi Diana o lelo maga kufi me kombo eza top aye so tangi aigle choisate so to lo moni to toucher mimi po to na deux personnes on a un équilibre na nenga bien héros to fana to lo bela basila bisalo te ba pomba semba bekamba belle vite to ye to le beta mama ba ye bijou ya na bala na ye to beta ma sote ya na ebaka to pe jeep ba ma sote za lo ba ba na page héros yo so ma ko toucher de comme monate ba fana pona lo bela yo maintenant si ko yo fa ko toucher no Gabriel elle on prend te to za ndeko asumi yo quand même na bi ko za na ba mille quelqu'un héros de mo ba bonné ba mati ba bonno ba ko sepela na ma bêtise yo lobi pas tout est parce que ba diaspora malam ba sana ba belza oui pona kilelo pe belé bolinga subuzo bate na mona ba commentaire belé mususu atunya bo yo yebaka makamona mandaka lo yakate poani oya koso ba yaki peki ba pekisenga na pekisa yo répondre écoute c'est faux au pexani yo yebi ke ba wela kimba donné au kata kama makamona mais bita ba producteur pe ba sala bon surtout ba tala siko niveau ya mutu tata niveau camarade oye ko bimisa ba secret ya muninga est-ce que lelo ba résultat za clair bato bazolela Diana monde entier bana besoin makambo ya Diana o eleka vraiment. Est-ce que faut pas ça na nini poko la mukali susute popo fanti popo se conseil popo se teli moni nengo tambola ki te pona evi na e esili donc oya sala na mabena malamu botika nzamba juger et puis place e pesa nga parce olobi ke oza pirier pire oyo ko trahir su mutu oyo akoloba lisusute ko ba vina ko le stade ozo sambu c'est pas comme hommage ya Diana ils hommage te fallait choka ko sambu c'est Diana ah mais oui ils hommage te voilà par exemple on a sentiment na choqué franchement ya mabé hommage à Salité. On a droit de réponse on a sali bondo wana maxi wana akitia ya mata. Pona kutu ya gabité. Po musu pona yo kansa mambalobi o bandande ya pasi. Eza makambo. Ba fiku ba comment que lelo. Eza makambo te na mibali mobala ozo 4 films bongo na ye. Comment so dia gabina Diana ba bandande titre sika. C'est normal baza batu ye pas pe mbanda pe ya ba. Et puis obike na otangele bambanda na ye. Donc iko sambwisa muninga ke yo tangele batu abimaka na bango batu pona nini o polite mo nyokole na tuni ngala nyeba no maxi bondowe akitisela ya mata na tuni yo via Diana. Et ko yo expliquer biso o tchelongi chiffonner falloir repasser te longi o yo fandi pour nous expliquer so via Diana na tuna ki yo mama biko mote ngama na clé wa motema mabe ndeko akaza poma mutute mais o la sike yondo sana problème na ye c'est que zela quand joue au fandele na direct ko lobele makamba sala e ba mali popo ba ebele ba clique ngo ngwana nyosoti ba clique ngo bali papa ko ba beto ngosese mais ye maye ngo boya tangi na kombola saso ke Diana pour la saso ya zaka meilleur ami mamni ya bien o lobi pour un camarade na tu yo posa ba meilleur ami no lelo meilleur ami no akufi boye nene bon et to ke belete ka ye wana ka ye bondo ne ngazana apa ke na ko sasa opération ya ko dinera mitema ozo mona na vie ozo ngo oloba mabe mais yo moko komo tika nzoto na opération yaya zolo mututo otala mukongo mututo olala barezi olala kola mkeza habitude te ndeko akengo bateke yenda zana masumu koleka nzamba permettre kufate voilà biso tuto wana masumu biso tuto wa mabe zaka ke to wana mutuka parce muté kokia kitakiti nzambe pas permettre mais ça te so yo tika li onde pe mano za spécial ba nozo atan yo lobaka mabe na ye pour ya za suna capacité olobate ngava mana za contre ngo ngama na za clair réponse ngo balelo pona kutu gabité mama mon mambolo bia bombane et là ngo lo rasikate et la gravité wana kutu ko soto tanga makaba mamba produit fini do est fini ali kama gravité oyo salika motu ya ne donc molimo ndeko na biso trop jeune encore oh lelo bat baza choc oh famille na ye kota la joie na maman na ya zo lela motema neza na pasi parce que la famille joie na ta maman on a somo na mon rêve na otikala donc na ki sunga te na ta na koti na kati ya mutute pona ngata mama bango afani mami so ekita lo beloko tezoka pasi mama no binisa ya kota la démission moko ya bongo basa pe bato esa kitoko te na zo tuna est-ce que héros ba diaspora bino boluka ba pesa no explication Diana na oyeba te to bino boka na mwabole linde kuna bino bosunga ki na maladi lelo pa kufi nzambe apemisa molimo na kimia muso ko leka azaki na bozo expliquer bato vina e pasa na ngo nini. Voilà, Nene Botet, qui nous sommes allés maintenant au chité déjà, mais Nene n'a habité comme conseil, tout cette année nous rebête la penzapo, on a obanga peut-être yokunda, Diana boye au mona bondo ya robima soit yo Nene boye luka bando luka ba CV na yo abando yo beta en internet, obanga te. Nazala babengani. So on comprend bien le français to swing, mais pour français ça bien. Nazala marié divorcé te balo babongo ya ngwana na ke bien to na wata na lingala na saka mariage te na divorcé
baya pe kotunela ngate so basala ndeni po bakamo ezaro kaka baya te pona mutu moko alekaka boye pona za mutu na baparcours na nga magena na mwana nga elo ni okezela nga parce que bon akozela nga sali nga nini pire petit na yo se confie bon bon moi siko ye nga mo yena azana lelo ko sate yo na biso ke musalo eza bien un mopé mabe so musalo eza bien pour ani avantage ya musalo na biso lelo tambola bien pour le babi musalo makamnote so ye kana li ofinga rabato so bato wana ozofinga bakezo sko bakeluka mamna o ba news voilà so nga bondo ene nga zawana ala prom série so sali ka erreur nga be na confie déjà moi non nga za la France eza nga na yebika sala kana salon de coiffure na poto nga na yebite ah mais lui so zapela ba fan na o bali ko mona ke o sa mabe ba rezata na vie normal besoin na salomo bo pexinga na okite e peso pe kana lo sali mwana ya voilà mwana beaucoup plus là pona ya gabi to kina lobi abi ya gabi akokipe ko beta kara mais pona ndeko camarade no zolo ba c'est-à-dire eza ba plan moko so ya ga se petit to ko encourager na ba ke moi mke pa beta muna mkolo pa bina mais mkolo bini ta bini mobdoki mobini moko ya bolole vraiment do ya tout fait libata ozo comprendre lo mama myo moko zo ba mama salati nga so na za yo bondo e fa toucher ka Gabriel Aigle olobi papa wala to toucher ke mukele ko ngota la pa ota la mano déjà ota na kombo akwa bon ya yo bisa mama Diana zaki banda bando pekisanga telo kuta so mo yeba ki kezali kamu fa sa biso ka bola bitumba to ya Gabriel ka émission yo yeka ko plaquer par ta poto ya Gabriel lo kuta bo wela mobile ki ngani pa lobi ke mobile ko paza fata na kombo so yo tanga biso lelo maintenant on a pas aussi ça mambuté a mobile ya mutu ce que yo créer le problème na ataza mobile batu ataza ya solo na minute na mona na sens T appelle comme sika pété et appelle comme grave T mais fallait na tawana on me peut comme ninga mabande asunga pe diana te bon soto yata na angle OK alobi ke ezaki bombanda siko yo zaki pire diana obi ke likambo ya gabazo ka TV za pona bombanda master nga no défendre master nga voilà no défendre pinga po ke ya gabi na ye baba master te selon no lobby falo ya ko se kabola bitumba ba moko itoki to ka ne kabola bitumba kana poto kuna no fani bubo yoka ya batana gabazo émission nga ko ya ko niat fin cop oyena ba preuve na ba kombo mambo silit tolali mbamo tolali ya gabi ngala la mambo leki bat bongisa batuna ba film yo lelo yo enfant de Paul luka kombo na yo ozonga na page na poto pe kuna selu sota be mission miko balade ole sota ba venir poto ya wenze be mission ça les belle salon ala exata ba modèle assis ta salon te pas ta make-up parce que ta ba salon te pour ma modèle pesao ne to za ba resinga no to di poto te na we ta poto te so e banda mais so azuka micro ta pendant 20 minutes otambolora so ina France so ina Paris so ina Chel wana poto okaka ba tema na vitrine te ngana ite za vitrine nini e bonne mission otala makombo epesa na bosa eze belé ndo na biso mo mboka ke na poto la sabi so ba réalité France tala na ko so te biso so bataki to ko s'abonner belé po ba projet pese belé oui poto tala toyeba ça va voilà oui mais PC conception hein je te dis tala ngoni ngai c'est idée on comprend les barezi ba biso malonza masenga ngona ke poto non la sama bana king kese ke poto ndenge zali voilà mais mission ngwana ko sala do sa soka batulolo ko sala so oyo c'est ça to ko s'abonner belé poto yeba pour mutuna mutu ba resine ngaza wa revaper ba poto arriva ba projet donc kimi batuna mo anglais mo bo pesi biso makamande musu mando na ba mbongo tourner ba film parce que ko tourner film na minute c'est facilité c'est ça au futa olia batu otela ba enveloppe et dans le que ça la bondoé azana na ngote ko ke ne poto kala eza ko zwate ozo comprendre azana na makokiante na za clé le sende ngolanga yango wana ya ko luka chomo ko boyeba azonga asanga ta ba Fatou Miracle ba ya patron te wana ko to wana zanga boss lady ozo comprendre Miracle Fatou na version beauté ba meta bango bazoya ba la duchesse ba tala la duchesse ba 4 tours ça ba film ba bobenda ye ko bobenda ba présent po bobenda ye bozwa ye pardon bozwa charge na porte parce que bosanga mo belé bosunga ndeko nde wana posa visibilité ba vieux José de Londres apo Firenze bozwa mutu na bino ana posa ya kombo na page bokotela ba film no bomo parce que boyaka kin trop vie na yebi boyaka botike poani bozata bo filmer partir kuna bozimo elonge ko nango abosali kana bosangisa bote elo esali yango wana parce que na boya akokate olega osali ndeko sa kufi boy parce que dans le loko sika o tepo Gabriel tanga finganga na répondre que maman on eloko sika te na lobino bona peso devant yela ngeloko Gabriel ya sika o tango bimisa boy mais ça Google la bibino to bokanga ba caméra na kangi cop mambo sibi bon ça na comprendre bien yaka neloko suka moko fo bimande mais ça Google la sika na biso monotonie yangoti. Merci beaucoup Nana Botaï, tu as presque na suka mais Nana Botaï comme conseil na likambo et puis bientôt là le but déjà to zala
na veille mortuaire et puis mercredi tout au la dernière demain on a eu comme conseil na bande ko ba comédien tous en besoin bon ça qui les bien aux appels motu ko ça peut mon point de vue na rôle banet conseil na ngeza barezi kimezala pourquoi to banda non c'est ngaka kimé pour na matanga oya to ba kimezala ya zo bo senga su kimé te na bi kimé pour na matanga oui lokola nde kwa kufaki bolembi ko salaire te bozo sa musali wana makambo ebimi pona nga na osenga vraiment na lobby na mercredi to chano donc wa mona yebaka diana bakabola kata lipapa sunga biso to na posa na ngote hero OK to pe lokwa to respecter ata molimo nete ata kota suka asepela to sataye nga na osenga vraiment dodo ko parti wana to sunga ata kota suka kaka peut-être pas des jours to sunga kaka kota suka wana pas respecter qui nzamba zo lokumu pas respecter qui était moka na moyi nzambe comme pour ça jugement c'est biso to juger binoti voilà et l'on a reçu ngaka yango wana après matanga wa monika ko pamuka na nga nazala nga peto ko chamuka kaka prêt yo mto koyeba so bo bita après matanga soko o tourna ka ba théâtre continuer c'est bon so mo beta retourner te na bombela ka nene na fandela nene ngai na tourna ka te a tourna ça na ta ebele et puis na bela ke tomate yesu azo lokumu tanso pe matanga te nzamba za malamu. Donc il a vraiment l'air. Surtout quand il a appelé la chaîne, il a dit tout ça va boulot. Il va s'abonner pour nous s'abonner na liste. Il va s'abonner parce que nous dernier on peut s'abonner, s'abonner. En tout cas c'est un plaisir donc batbo linganga le content ma bête travaille vraiment avec Gloding Ngandou donc Gloding Ngandou Bangandou. Donc membre côté va s'abonner pour se vanter chaque jour. Et puis les appels vanteurs, témoin de l'homme sur Zalara. Et bien les na mon internet yo yebi yo no ba ton na bana pour tout ebitananga oui na ça inanete mais c'est pas facile aujourd'hui chaîne aux engagement ba ofitelo mutu ba ça facilité comprends biso ya mama makila yo to ba ke biso ya mama makila biso to ningali makasi to zora succès o ningali makasi te mamoro yela yo eza mababota makanango alors wa musicien to zo ganga makasi na douche zo yemba et aux musiciens te au créer malade dans mon pose à musicien il faut que Renate baye asani lo rakapte le il faut que Renate donc biso za bongo donc eza normal bo s'abonner vraiment na liste la liste officielle na zawana donner ne bote vraiment zawana boulot ezali kana na liste ya likolo na mamutu donc misala ça vraiment ka ndeno bagata na libongo ata wapi boza banalise on ezo kipete ara musala donc tout ça ara musala ndenge ezalaka donc c'est un peu ça voilà nene question mo mutu wa tunenga bina tunena bi est nene na bolingo pe azalaka boye ndenge azaka jita to koganga ganga to akoma douce yaka kuna so mona ka boye kuna baba sakana wana dossier musute ba ngezi c'est clair. Et on va te changer boulot. Pesa boulot. Ah boulot. Kuna sofani pesa. Photo ya ngo boulot. Kuna kutokoyo ka vote. Kuna sana rebele te mutu pasi. Ba te beba so banga nena na wenga na ya boulot. Papa. Kuna la bisio na za subo ete. Kuna tala na ko mono na kidiba bona reconnaître aussi. Même ça qu'on a na émission autour de la barezinga ba bondelanga. Comprendre? Ngana za mwana moboye ta pera ku fatigue oyebi papa to baya bazio to babondelanga so ngana memana ki bo bébé na mamba bolingo awa te ko utala ngana te awa ezese ngana so mutu aye to ye kuno komi kuna te kuna za fanda to fandi telema to telemilala to lala seka to seki to sa pende to sali kaka tambola ngaku to mabiso bondia bandela so ngaku ba jambale o kende no zonga 23h ngapena ngabulunga bongo te te o sunga ngapeta bonde kanga sona bino bimyo ndimara no zonga na kamana to ke bati te bonga bono kango yo te ya ko beta babala te parce que par respect so betinga na babala lobi ba momso to mima bata kitoko te ya so mo beta nga ko jenga kanga vuma kwa mo boya biso mbale kaka to silani olinga beto nena mo ya ko beta te bande ba to mona bakulu na beti mo site ba ko beta zala na ona mutu na ko déborder vrai no ko pe fa zong sanga na ta parce que to ba mobile éducation sinon kasi ko ndeni ngaza yo so na lobi ndimara non mono sens te le capete comme il trop allo nena yo ba je na ba zo siko oza ona place bona pa fani katale pa fani katale neni fani katale tambo to ke tambo la pa fani na loyenge zo moto koma na obu te papa ya ozwanga dans 10 minutes na na kota détail te na biso somo kuna mo to créer wa photo va détail nene papa ma kuna na boete kana mama ngeza no gubongo ke na ndenga boye otula so yena mambo kuna ndeza gubongo otula tanga mibali
Merci beaucoup Nene ba dédicace na mo mbote pour que to kabwana. Na pesa mbote na ngai. Balobi Fatou ya ba miracle. Bo comprendre nganga lo ba vete nga sona bo ba sey na zo pe mikolo ebele. Atana ne ya na nga moko. Ayele ya kena na. E mo lo ba no comprendre lo to zaka leki na nga to te nene sona pe mbongo te. Fanda yauta ba koboka nga pete fanda mena otindo ka mbongo me. Mona sini ya oye bakaka yaya. Merci pour na code Fatou miracle miracle. Donc ya na nga moko ya kati ya famille. Miracle mbote no ngwana donc maman na France ya batela bana bien bazalaka bien par rapport à Indus mbote na Royal Matuta balobi charge à Londres Royal Matuta balobi charge pour na ba charge na mboka tout balobi na Paris Marina Bolo charge à Paris donc sobo sel mokili na yo bolo de moi-même et non c'est la ba colis donc na rozwa kaka ngana zananga bambote no ngwana bambote na ngana ya yubita depuis Paris et ya eu de moi-même ya na ngamo bien na ngamo lingate na silika donc ya yubita bambote no ngwana batutu obolingana ne botai bo continuer ko s'abonner et ko sala nga bien bo continuer ko s'abonner na liste sous Nicolas liste officiel TV vraiment tozawana tozolela kana ba oyo bazolela po bible bito lela pour le moment tozolela kaka cop na ngeza analyse na tourna papa mbate cop na ngeza analyse o tenene bokundi non de côté sauf que quand des alaki metolo parce que ka réalité oyo bandeko bazosala SPSA biso voilà c'est ça mais bi que SPSA na binoté mais loko eza misana binoté mo ebolo bezate donc biso tozaka pona koloba voilà par rapport à mambo ezo salama et ça kito côté donc merci pe sous le plus non ba réside donc na boki pe sous yemo mtu na moko ya kati balobi Fifi Ndongala na kati ya Bruxelles balobi Fifi Ndongala na kati ya Bruxelles yemo mtu de moi-même mtu di katimini vraiment na mona ki yango merci na yo to sa rande to sola ki balobi Fifi Ndongala ezala wana pona nene botai ba soutien na bino pona liste gola liste ça vraiment bien conseil finance ezo kenema kitoko bambote na nga na pesi na yemoko de ko na famille na nga Liliane kitalatala ya biam na kati ya Suisse balobi Liliane kitalatala ya biam na Suisse vraiment ndeko di moi-même ndeko di 4 mini donc bambote no ya ngwana depuis Suisse to sa rande to sola ki bambote no ya ngwana donc bambote na bino nyoso o bolinga nene botai ba kombo na pesi te ezata na lingi bino te na nino pe makasi ndenge bino bolinga nga donc c'est un peu ça barezi. Voilà, merci beaucoup Nene Botai, tout est bien qui finit bien. Merci à tout le monde. Au Botalenga du début à la fin. Merci à Yannick Oshamba Godson, Mastarangai Shagi depuis Istanbul, depuis Turquie. Merci aussi à Yahweh Mabanza et Lamba Molatisi. Et Lamba et Lamba, Yahweh Mabanza. Banza. Comme Nene, est-ce que tu as voilà, Yahweh Mabanza solo, ça allait bien. Merci aussi à Jonathan Gan, obésité financière. Masteranga, Marcus de Killer, tueur des artistes. Ntatika YouTube na défaut, Moninga Nangai na Pession Bote. Merci infiniment aussi à Gilles Monaputu et Geto Kamazi. Joyeux anniversaire à toi et joyeux anniversaire à toi, la reine de mon cœur. Gros bisous à toi. Vas-y, la poste, on a profité pour un numéro de téléphone. Voilà. Mais il faut pas arriver à des dérangements. Ma conseil, c'est numéro de téléphone est à 099 83 66 277 099 83 66 277 so bien nene boté na numéro na boté na ba code ndenge ezalaka to sola vraiment kitoko pas mal. Voilà, merci aussi à Monica Makambo, fille de disque, bébé seigneur, maman na Kenaya et puis Primaël et merci aussi à Malik Arafat, clin d'œil spécial à toi Boun Basama Vienanga ou Claude Jam, Bruno Aruna E19 merci à tout le monde dans la Narabino à trop. Chekina Vumbe qui te repé $, qui te repé Taïra Martins. L'argent t'appelle madame. Big up à toi, Sœur Marissa Kinanga. Sœur Marissa Kinanga la pression beauté. Depuis quelque part, et puis Ria depuis Londres. Bon, continuer à consommer des produits et vous ça très bien. Portez-vous bien et bon suite de programme. Bye bye. Bye, bye. Video
Nakonza bomoi nanga lolenge ya kozala nga sae. Abongola bomoi nanga. Oh Yesu yo e. Nabonzeli oloye moyo e. Na yembeli umobale ni bala e. Yolinge nanga alona. Yombeli ya pasantu. Atamaso nanga ekomi lokola ngola e. Zambe na bomboye e. Yondo limita kanga. Peyo petola kangai. Tina nini. Natika nzela na yo. Nakola na seyo. Kinosuka ya bomboy nanga. Sunga bomboy nanga yawe. Tambusanga na nzela ya nsemo. Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yosiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba inebe na pusa papa sulajenga mwana mpate Alléluia nzambe na pomo Kembo nanga
Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.